Ferré, dans quel cas direct? Ok. Ferré, na Lacoste. Bah oui, là. Genga ou de Pona Bunda. Hein? On a Pona Bagaré. Ah bon? Ouais. Et là, on devrait boule, gen. Soba sointe banze mo matin. Là, on de soigner na faire na Lacoste, va être un port de la chapelle de terreau, va bête ma cause. C'est quoi ça pour une Lacoste? Bah bengi était tout le. Bon, en tout cas, surtout dans yon nanga pe na mon na télé. Bon, en tout cas, gen yoza mutu na na ebina te so ba bengi te. Ngala na makambo na te. Ngape na makambo na gen ngai fotu na makambo ba deko ba nini. Makambo na bango wana makambo makuria. Ya mama mekato na mekato. La cause ça frère na ngai, frère na ngai. Baba grand garçon. Na ebite so producteur. La cause souci alinga ba mama mbongo ndenge. Aiba pesi ne mbongo pa ya wemba. Donc il faut aller tout droit. Il faut aller tout droit donc on expliquer la cause c'est souci na il faut ba bisaye. Bon, to bengo so yemba. Ba repesa 1 euro. Yo yemba. Oyemba o na oyemba bakangi. C'est bon. Il est clair. Eh bah pour t'abuser l'autre, ngako suena ngafo baga. L'homme prudent voit le mal de loin. Musique est kufa kala. Et vous savez, la musique est kufa. La musique est à peine kufa. Muta ko sote gen. Boba no basio ba ka soko ba beta musique bien. Gen. Boba no ba beta musique bien te vraiment. Gen, tu vois nini? On est musique individuelle. Musique individuelle gen. Obi comparaison on a baboué sur mon internet pas si liquide. Au moins et balobi Zaiko. On a fait un jeu ça à Télémi, vers d'amour à Télémi, grand peu de malage à Télémi. Et balobi wenge BCBG. Au moins a JB à Télémi, qui baisse à Télémi, Schengen à Télémi. Et balobi wenge musique à maison mère. Au moins a à Télémi, faire à Télémi, ma bien à Télémi, j'ai d'état Télémi, bah ma samsou à Télémi, bah la cosse à Télémi. Mais so balobisco orchestre à lelo tangela ngata des chanteurs ba pour meilleur leader comme boyebanité yonga na benga ngo orchestre individuel ya mo na so bazuma konda ba masa ba na kanda ko le kasatan do ba so bazuma mbongo bakabola ati ba koma na bakanda mbongo na ba futa ga o mbongo na bango limite de ga $300 to $500 1000 good ba koma ati basilika makasi yonga benga ngo orchestre. L'homme prudent voit le mal de loin. Musique est dans ma moto. On musique est dans ma moto. On va qui si? Na ba erwana. Ba no ba tala so to signer ba to ba bela maboma. Po va ne pesa ba na ka tshwana pe ba choc pe zo ba ngo metro otanga ba kombote me. Il y a même un faut signer mais ba ya pe ba ko kate. Po erwana to zo beta no ba la vinyo zo beta ba wingi zo beta ba kamto zo beta me bon. Ce que l'on est salé gars, il faut c'est-à-dire moi si que ça vous avez un autre côté donc il on est salé qui est beaucoup plus loin. T'es gain succès mais t'as un succès local hein. On s'ala plein à yolo, l'emsu mukele l'emsu bokemo matonge moi nini mais ko beta pena bo vendre boki ça ça mo bimba. Nde to ko ba show mbemba na ba mandondo wana biso za kibongo te. Donc et puis bon général ma bébélé. Manu nous peut-être un bon mood. Mais c'est ben on est au bête tout na yolo. Papelo quoi ni la ma bien. Deux fois te. Sur un même babena côté là. Sur un même. Donc au moins tu ko ba vakuma bongo. Biso sikoyo to forcer ipenda. Prévenir dans son nom na cha mutu bakata. Et uta super la gamme. Cha mutu bakata et uta super la gamme. OK. L'homme prudent voit le mal de loin. Ba fait nga so ba yo ka lelo, ba beta faut calcul. Nde ba panza nanga. Nde ba panza nanga te moni e ba yaka na biso. Il fallait ba kata ke ko na ba zela so zo ba doki, to ba ndobunda. Ba wilsa ko zonga kini. To yeto beta voendo to sala album à Viagra. To beta ngoka na studio to vanda na porte de la chapelle là. To kangi bisara to zonga kini. Yo biga orchestre ba te belé présence ate. Au présent aide. Présence ake présence ça mais so apesi loi, le buka buya yo kate. Ba yo kate. Papa, to mona makambo. So monodol ça yo kate. Ako asembila pede ya da mbila kala. So monodol ça asembila pede déjà yo kate. Donc bango na ko swana donc ko discuter da trop. Mais ezali pede lo mo bien mais biso ce que tanke ba noko to laxa volonté to kenda ikini. Pour to boya ki pe to ko tika. Mais Tchétché de Bal, Pichou Concorde, Eric Mentenga, Eric Bamba, to Kangama biso to kenda kin. Papa to koma kin kuna bo. Oswana. So ba ba l'accepte bien bazali na ba doke. Wa ga lobi na tongo mutu mo azongi. Azongi.
papi gen aza te boye ezilobi boye oyo atala kwa zongi L'homme prudent voit le mal de loin. nga kutu eka baosonga wana yebisa mpena pichu kokanya bipeti na nga nake maison mare shita sima nabimela mutu na mafere na pale nayefinga bi noko nakombeli biso okese ekufi ome obetaka na akademi anga bi ekosimba te banoko baza bareception bazonga poto bamaison mare kobundana wana bosiko kuna ntango okomaka awa bapropozaka yo te bayayaka bana yolo okutana na bango bandeko okutana na bango awa bapropozaka yo te keno yaya chapwa te gene oyebi ere toyaki poto wana ezalaki mpena poto moko neti oyo ekoma lelo te mikili wana mpena tozo bapla ebele tobeta ti na balondres tobeta ti baangleterre ngako toseraka na angleterre afanga mpena biblia tikala na ba 2000 boy déjà a donc ezopesama soki okende baprovince oyo ozwa doki mais tellement que tozali na mour orchestre bato bakayebisa biso mais tozali sikoyo na mour orchestre trop na bilamba bozwaki ebele bilamba nde leka ebele bilamba donc bite bilamba na kovanda wa te fulaka elata okuna nga sikoyo na pale kote nazovanda na grand prêtre Jean-Marie Ndissa beau-frère na ngai tozovanda naye na pale moko donc forme donc yesu abetika boso ye musika mais kana eloko tozotala mpena eloko na kwa kapele osimba gen ndona tozaluka makambo gen tozoba plan sikoyo président sam loko atikalaka na biso biso koya bi tokendeka todefendre na kini mais bazalaki mpe na boule moko te na bana mai il fallaki basololaka trop mais yango monaka lelo namonaka neti baheritier na felisaka bango mpo eza boule héritier kosala boule ya bato ebele gen esimbaka te kende yo moko ebebonga okei kaka yo moko oyebela na nzala na pasi yango moni prese talaka sikoyo kia mitie mais lelo yango emema place lelo place ememi biso mpe tokozela bango te papa bango basalaki deya carrière biso mpe efali totya mituti yango mona bapichu concorde batya bamitu batontolai batututu bakotisa l'esprit mais bon tokenda kini wana gene tomona makambo yango wana mpe na biso ramboaboka deya bapeti balembika bakanisa bale boudet blanc papa wasinga fumbwa donc wazaki eloko na bino entadi na bino nakanisi bapeti bakendaki afa bakomi nzwande bakomi bazalaka na reo elandi mais orchestre mpe ezalaki combattre surtout na baorchestre ya congo na bamoto makambo ebelebeonomona pena bango nde baza na bayebi surtout président sam abundana trop gen makambo eza mystère makambo bandulu eza makambo ebele na kati donc c'est que lelo orchestre pena po evanda donc sangwa evanda te gen eza makambo ebele eya makambo ebele boye mpo osala album na osiko makambo ebele osuka ngati na album na osala wetake na carrière papa ngata 5 vie batangi ekoki again neti lobi navai na Facebook namoni jomo wanganga komelinga onde sozo luka bachance basixi bavoyage naoke voyage yango papa na festa kitoko bo efeka nganga tika bajewana na nge donc gen nga tosala yango mpo na carrière natalaka bavi na biso babiniko bazawa tomona bavi nde bazobundana na bango ntina baage wana bazobetaka bamandanda azosala yango mpo na carrière po gen moto akosala te na misike ya congo eyanaki moyibi ya makasi musique ya Congo donc bino kutu eboloba ba Vital Kamerhe na ba policier ko sa guerre détournement dans l'orchestre papa orchestre a détournement au moins ba lem so bagi cacha 100,000 papa mo za $200 nde mo kozana leader mais non si go bani fait pour lui de ça le bon na plateau bon 100,000 bena besoin papa et ça ma bongo yo bodu biso kutu to so la boye gain parce que ngaza musika sika bo ba pecho ba beta lelo so ko singa tangela na komba solisa Fabregas et non avant à comboter avant d'influence c'était avant de logo côté c'est quoi ça nini l'homme prudent voit le mal de loin donc non mais fallait tous avoir le monde à 6 heures 4 heures dans le système la vendre c'est là il faut faut pas benga moko ça si on a ce qu'on a pas petite heure na 36 la vendre ina ngona ce que tu diga ADT pauvre yake pour Yankee abenga bon abenga na Venise musique idéologique na c'est peuple ADT obi 4 heures dans ça parler ngabi problème ya tena PC adresse gen na vanda est-ce que ça quand le même adresse aux accueils quand le même adresse na ebiso gen na tino mo bouteille sky dimi na koka
Vieux. Non, pas la petite, na TV, na bi. Ah! Natika. Nazonga solo toilette pour na ba mko nazonga pale mo nazonga na yolosko terrasse za ipembeni. Ouais. Père voisin Alexa so ma fara. Et dégager à sigo. Abi na yo nalala nango. Juna koma na bi na vana na terrasse na bi nzambe. Na mo na suma kambo poussière. Ya ko saka na te. Ba to lo cheka ba. Gars, adeta bengi na FC. Bon, 4h kitoko na che réveil. Moi Sky. Na koka. Na fandika ni siko jour na ba na lala ba siko ba tambola siko. Gen na lala ta ba ine. La petite sœur mais yo lala te yo ke no fazio. Politique les niena bendi ba voler ba ni na kiti wa rido. Gen na fandika ni na beti na boule na bite. Déjà na ba rajou mo na oteka na lekala petit moi muke ya quartier ba na soka ba Zulu ba petit wa bundara. À l'égal pour ça terrasse bela bena guitariste ngina musique ya Kongo za la raté nazala kamoninga na yote papi gen tolo bela vie Mr. Siatol nazala moninga na yote papi gen tolo bela vie avec Adi Lodolé c'est le jeu c'est beau comme un gueux aujourd'hui nazala moninga na yote nazalaka moninga na yo te 4 fois prêtre Washington grand pays papi gen tolobe la vie Toujours c'est Saint-Lita encore chez Saint-Lita. Ngai Saint-Lita. Soro lingi okata suki ya kitoko. Benda beauté Saint-Lita. Bino bapaya en fait. Bino yokozala mboka libanda. Soki boye, soyez le bienvenu. Espace ya bien, ya pour recevoir bino. Salon Saint-Lita. Nazana Océan. Précisément, référence Nangezali na Redal Océan. Avenue Ibrahim Roudani, numéro 11. Alors, compte tenu à moi, problème administratif, tout signaler Penza Binoté, mais adresse référence Yangoana. Pour signaler na Libanda quelques jours pour la décision ya l'État. Mais espace na bino pour la bien réussi. Benda beauté Saint-Lita. Nego ya Congo! Préparez vies na yo, pesa famille na yo adresse à Toronto City VIP de Maluku. Esika wapi okozwa place monene. Pona libota na yo juste en face ya zone économique spéciale oyo ezali bongo quartier commercial et industriel na kati ya ba RDC kuna na Maluku. Yeba ke zone économique esi ya bandaki kotongama kutu ba américain baza déjà na terrain baza kobeta déjà mobange na usine ya Pepsi Cola, c'est-à-dire awa soki oye ko lancer ba activité commerciale na yo oza na tina ya kokende zando te mpona koluka ba produit nyonso ezobima kaka awa na zone économique spéciale de Maluku. Yena ngai ebongo mpona résidence Fanda Kimia okozwa terrain ya 20 mètres sur 20 au bord du fleuve Congo avec borne urbanisée oleka mopepe likambo ya accessibilité la lampongia ba bébé nyonso esi etongama urbanisation elenda espace vert ekuba ebongo espace yage pona bana boza mobimba pona avenir ya libota na ngai na koti déjà en contact na Toronto City kaka na ba numéro oyo pona kozwa résidence na ngai na prix ya mbongo ya ambiance ya jour moko kokamwa eyokani WS
Production, Willy Sionga. WS Production, Willy Sionga. Chers amis et très chers abonnés, bienvenue sur Tolo Belavie officiel. Vraiment un grand merci à vous. Bino Batoyo, vous disposez à Batan, vous pèsez à Biso Matoy Nabino, pour nous koyo Kabiso. Na retour et Zaka Kopesa Bino merci. À sincère retour et Zaka merci. Et merci à la grande équipe à Tolo Belavie, l'honorable Washington, 4 fois prêtre, merci Nayo. Eric Chimanoka, merci. Pino C, merci. En tout cas, nous représentons ma condoléance Nangaï, la famille Maman ni Maman, merci pour la première dame à Lausanne. À Bungisaki Maman Naye, vraiment en tout cas, tous ensemble. Et ma cambouane hier à Moutounioso, mais courage à toute la famille et sincère condoléances à toute la famille. Voilà, merci Nagérie Moman au Canada. Papi le roi carte illimitée dans Maroc. Il paye des coca. Donc le 15 octobre au Toza na Genève et pas de Konabiso aussi na Godema Koulousou. Donc le long on a un réel plaisir il y a Koyamba Ponabino Mosika Sika. Tomé Kosola naïe guitariste oyo a beta baritime ebele, guitariste oyo a sepelisa biso. Dans ce concept, si on a un guitariste, c'est un kaka na Yapoli, Popoli pour la pression bote belé. Benico, le grand poète. Voilà. Yapoli. Alors, et ça là que na Zoaka Penza ou Katondo une occasion donc le long na bandi li sous na cycle. Musika sika mbote na yo. Bote papi gain to le belavi. Nato kabilo ba kimboke beta mia. Wale za ngada rythmique it. Rythmique to bato to accompagnera musique donc il faut na beta moi rythme pour se penser. Tout balanda biso na tolo belavi et puis ndenga ezala bien na mona pesa ba mes condoléances na pena pesa mes condoléances belé et pas frère na Christian Solo tu père de maman nae ba kunda semaine et puis ngamo pe na bungsi Kuzemoko Jérémy Lebo bana nyos toi Jivisi en tout cas
mes condoléances na famille les bon mobimba biso tout na matanga ya omoni moi noir betami donc en tout cas merci na bana jivisi na kei basala ki biso famille et puis nazo pesa pe mes condoléances na famille ya ndeko na biso NG Plage NG Plage maman Madoshako ba mes condoléances famille mobimba NG Plage deka ezalaka donc eza makabeko eli biso na communauté to lekaleka ka mo mukende et courage à toi aussi Mireille Matondo, courage na prenaki yango na obenga yo to sola Mireille Matondo na obengo to sola MM na obengo to sola courage musika sika mo mikolo belé to monanité mo mikolo belé vous allez gagner la bête moi ce monde a béné mais c'est dans il est gagné ouais les gifs ça va boni ba travail à studio déjà même singa déjà ko toza déjà travail à studio nazo progresser mon nga beta guitare nazo na besoin moi l'aime sur bande ko batela nga ba voix en tout cas na ba contact na ngozo ke bien tous en contact na frère na Céléo ça va et puis soué na nga bien avec na big one juna mof ah ouais ve juna na pesi ngo de belé ve na big one tous na ba ko solo là mais na dit que ve ils sont censés avoir la petite naïe, tu as la première logo, donc on a besoin de voir Vion. Donc, viens pas de ce salé qui n'est bien, donc ma solution courant. Où ça, il aura combien de titres? Bon, ils ont normalement on a 5 titres. On a générique. Donc, générique, nous avons lobby, mais titre, on dit qu'il faut travailler. Tu dois travailler, et puis, on a ça, on a chapeau, Michou Mangen de Bazali, on a Doga Baramba. Et puis, on a fait la masse Samchinto. On a la radio Tokeno. Mais j'ai un mobile. Monsieur, c'est qu'apparemment, au sol, il y a bien dans ma mission. Ouais. Il y a des secrets. Papa, on est la technique. Il y a pas d'autre on est dans la technique. Technique qui tunga. Technique qui tunga. Il faut que vous ayez un ban à maille. On a tout au bout. Tu montes le lot de comment vous pire n'avez pas manchon. Bon, on va maison mais ça dit combien de temps? Ah, vous mêlez bana 2010 bana 2010. Et puis quand ba koko sonné ezalaki mais rôle en entreprise mais vous repensez un peu mbote. Tu n'as pas fait na biso. La vie continue papa. Ouais. Mais quand bête option nous musika sika na linga to me koso moi si ba muke. Na s'il vous plaît la gambo zana banane. Ko belo mo na ga musika sika. Faut to ngape moi si bate. Bon gen no moni question yo eza bien. Na zo mo ba tak pe belé bande on nga mo na beta na kauka na kese mo jibe musika. Bana kauka ba ipsa nga to na tanga ngote mais na beta na jibe ma vana ya super la gamme. OK. Na beta na jibe musika ba traction litonge mo kese ka ba njonzi ka ba quartier ndenge zala. Mais si vous voulez la gamme si vous êtes kese biso ya quartier nga na yaka wana la Costa Zalaki ande mula ba que son nom repose en Pezalaki Didier Mbole na kin Pezalaki et puis comme chez Lamputu comme Dadi comme Dadi comme et puis chez Lamputu Pezalaki na animation tozaki na massa mo pa ote ko kufa wa sito donc so ba tchaka dernière image wana ba commencer s'il vous plaît la gamme ba mona et puis na sima tozaki na Christian Nzenze Zalaki et puis missa mo pa kufa ninja solo et puis nga za sa kompa massa mo ilunga na base na docteur na mbonda donc ça tire Zalaki bon mais avant sikoyo ngana kota na kokuta de shula lo ngwa ke sa super la gamme 565 OK on va parler mutu na ngari moto doza donc ye zanga ba 565 pas que n'a pas ça wenge 565 wenge 565 il y a linga ba 565 trop donc batu nakuta bangwana ba chez la pote ba la cose ba ande mula mais apparemment bozaki déjà ko kende bien là on est ça qui beau orchestre kufa et tout orchestre panzana to ba tegen nako ke gauche droite té musique est ma moto musique est ma moto ambakisi na ba air wana bandoko batala soto signer bato babela maboma po vande pesa na bato na kacho na pe ba choc pesa wa bango mais to tanga ba kombo te mais il y a même un faut signer mais ba ya pe ba kokate po air wana to beta na ba la vinyo to beta ba wingi to beta ba kamto to beta mais bon ce que l'on est salé gars ne tinda gars non faut il faut c'est-à-dire moi si que vous avez non kokate donc l'on est salé qui est beaucoup plus loin te gain succès ma dans succès local on sala plein na yolo lemsu mukele lemsu bokemo matonge mwani ni meko beta pena bo vandi boki sasa mo bimba ndeto to ko ba show mbemba na ba mandundu wana biso za kibongo te donc et puis bon généralement mebele
Mano no beta na bumut. Mais c'est ben on go beta tout na yolo. Papelo ko ni ama bien. Deux fois te. So Mbemba bena côté wana. So Mbemba. Donc au moins tu ko ba vakuma bongo. Biso sikoyo to forcer ipenda. Prévenir dans son nom na cha mutu bakata. Et uta super la gamme. Cha mutu bakata et uta super la gamme. OK. Et puis uta super la gamme. Badance pe belé et toujours ma samo papi cocaïne dans la Bruxelles et alongwa ke zaiko mais ma pe bilo musu na zaiko. OK. Donc on a vu que c'est l'on que c'est bino qui beaucoup comme na likanisi wana et puis na boya kiango et puis le laisser bien ce que non botika OK c'est ça. Là na boya ngo te ba ya peut-être ba signer ba kiss la simbate. Oh. Ba kiss mo local. Signer c'est mo to vana to mo na ba ina jomo ojo comme na no. Ako bolo. Oh pepe kala ako ojo ngoye la binza fort. Les autres to vani. Jo binza to répéter. Et le répéter. Bon, ça peut rien. Et le côté. Mais bon, chose à guiter, il fallait qu'on panzana gaga. Mais n'a pas rajouté d'ailleurs qu'on maramongo et d'ailleurs qu'on panzana. Et la cause c'est que maison mère qui n'a pas si. Qui n'a pas si la cause qui n'a maison mère avec Kolela mais. Kolela ni. Kolela l'autre que logo peut-être quartier peut-être la binora bon milai bobeta la musique et bon bimaté chaud. Bon meli bobi bon mais papa to so ara na capella kota self control na yolo ba ko bina bino babara ba yolo ti bolembi na po ba besoin ga wana mo fallait la koluka nzela nde to luka banzela mais puis na wan pour luka nzela il faut encourager ko signer OK pena rep ele mso ke tesa OK c'est ba ko pour lo la o signer ga OK ya c'est quoi après s'il vous plaît la gamme ne oyaka maman wenge après s'il vous plaît la gamme siko na yepa vena ngwa ka yogo vena ngadi ndoyogo que son nom repose en paix to répéter na balola mwana wana elo la commune de lui c'est vient du AKD to kutanga siko orchestre bisoto to bossa vraiment avec c'était vraiment très bon ndoyogo vraiment très bien donc adana nga penda bien le wa eba nga pe banda kala nek na manga quartier penda vanda sur le roi bana na mais bon au moins là on sous chance c'est arrêté puis venir là ça pe boulongo ndenge etant que banoko azoki ko former ne mwana bima pe makasi biso pe etant que bankato total mais pe mwana pe ko makasi ke ngwa pe nzela biso pe baya tokelo ko nzela nga déjà taleza aki franchement taleza aki na kepe na meka na nga to sala test académie na to kota ba académie donc en alongo kai malamuna e quartier la académie to peut-être ba sam na kin rekiteme salami batali biso on va adopter biso ba pichu concorde na ndeto ba tourner na kata ville ya Kinshasa ba tourner venir la ba plein biso zaidi na kati yo mikia boso ya na académie oui na mikibiti siko ba coïncidence esalanga avant on a mikiliona masana ngamo wazara na Paris a comme on maître Z maître Z na misa mo junior paka ba yepena tongo na parler ba la musanga oya neni faut qu'il pas 20 il faut qu'il wingi que wingi nini to ko ti pega esprit ba kino tika ma tili liboso pala 20 wa maison mais ça bisika tili liboso pala tili mabul mais ko to so beta non na académie na académie ko na to ko tite nga déjà à part ngwa kai na kena siko wingi déjà o maka wingi panzani kan basali ba test ndi basali menga so na luka vina pala mais na ba pe jour on a kena na parler na kota pe vetu na kotanga na mona ba Clinton na rapport abi ba vanda na bi to répéter na pe journée mo mabe au moins loko ezaka ya yote izaka musique na meka ko ya pe moi rap ba making up na rap mais misa mo da beta ona azaka mo mama be jeune on va comment pasteur comme on est Guilain je me suis mona na yolo to dis comme la maison mais en 2008 bonjour ozo ebanga ngabi papa loba kombo na ona oyebo ndenge to vanda na o talanga benga binoko non talo bineni loba na ngai yo o nga kombo na ngai pasteur Guilain nga kombo abandi na nga kombo na ngai Guilain obi guitariste on va beta maison mais accompagnement ngai nga na do boyo peso guitar po ala isa na tika guitar te na ese papa mon tenga yo siko habite nzambe bena la tisa place na yo ozonga be to ya pe to uti mikilito ye to va na pe to so la binga na koma pasteur na bala banini nga bia ezaki mokano nzambe ndoko koma passer mais bon sikoyo toki na pala ventone esimbaka te jeune na changa kudu na longo na na zongiti ozonga sona zonde na kota académie boss académie bamba mo Paris 2001 entre 2001 et to esiko Paris
jour moto na damé boy. Voilà à Paris. À Paris. Ouais, maison mais pas à Paris. C'est quoi 20 ans de loi et ba ngabi ke. Et to côté restaurant à la porte de la chapelle là ba ben Bobiston. Et to côté restaurant. Mais c'est qu'on a salué 20 ans. Ah, bonjour président. Bonjour. Ah, ça va pas petit na nini. Oh. Boy na banane. Habite plus, mais na ba misa kofi bakima. Basala mo orchestre on va meminga. Ah, vous la bien. C'est bien petit dans ma félicitation. La saluer ba CG ba tout ba e ba inga déjà. Ya on a ena sur deuxième tour, ils ont ba moi au fond. OK, ce que ton programme en académie, vous savez combien de temps à peu près? En académie pendant au week-end tu as voyage moi à Mikili, tout ça là une année à Paris tout ça là tourner une année quoi. Bon orchestre académie franchement d'ara bien en moto. Ils ont bien en moto à danger. Tu bêta plus de 9 français à Paris à Pamba pas ça qu'on compter ba pays musus. Normalement pendant ba fait nanga so ba yo kanga lelo ba beta faut calcul. Ne ba panza nanga. Nde ba panza nanga te moni e ba yaka na biso. Il fallait ba kata ko na ba zana so zo ba doki to ba na obunda ba wilsa ko zonga kini. To yeto beta voendo le to sala album Viagra. To beta ngoka na studio to vanda na porte de la chapelle là. To kangi bisa to zonga kini. Yo biga orchestre ba te belé présence ate. Au présent aide. Présence ake présence ça mais so appelle c'est loi. Le buka buya yo kate. Ba yo kate. Papa, to kona makambo. So monodol ça yo kate. Ako ancien bila PD ya da bila kalat. So monodol ça ancien bila PD déjà yo kate. Donc bango na ko swana donc ko discuter da trop. Mais les amis peut-être le mot bien mais biso ce que tant que ba noko to lancer volonté to kenda ikini. Pour ça to boya ki peut to ko tika. Mais Tchétché de Bal, Pichou Concorde, Eric Mentenga, Eric Bamba, to kangama biso tout kenda kin. Papa to koma kin kuna boy. Ko swana. So ba on ba l'accepter ba bazali na ba doke. Wa ga lobi na tongo mutu mo azongi. Azongi. Papi gena zate. Boy zo lobi boy. Wa tala kwa azongi. Ngakutu eka ba osonga na. Evza na Pichou Concorde na bi petit na na ke maison mère. Shita sima. Bimela mutu na mafere na pale na ifinga bi noko na kombelo biso que c'est kufia o me beta na académie ngabi eko simba te ba no baza ba réception ba zonga poto ndete ba maison me ko bunda na ona donc parce que kuna bon tango komaka ba proposer ka ote ba yaya ka bana yolo kutana na bangwa ba ndeko kutana bangwa ba proposer ka ote ke no ya chapo te geno obi to ki poto wana ezaki pena poto mo neti o ekoma lelo te mikili wana bien tozo ba plat ebele to beta tina ba Londres to beta ti ba Angleterre ngako to sera na Angleterre fa na Bible tikala na ba 2000 bo déjà a donc ezo pesa maso na ba province za doki mais tellement que to na amour orchestre ba ba bisa biso mais to dai parce qu'on amour orchestre trop na bilamba bozo ke belé bilamba de lega ebele bilamba donc bité bilamba la vana wa te fula ke la to bula na sikona parler côté na vana grand prêtre Jean-Marie Ndissa beau-frère na ngai to vana na parler moko donc forme donc yeso abetika bo so ay musika mais kana loko de autres type et loko na kwa kapele au Simba Gen ndona to luka makamo dele ko para bakambo gen tozo ba plan sikoyo président sam loko atikala na biso so ko abi to kendega to défendre na kin mais bazaki pa na boule moko tena ba mai il fallait ba sola trop mais ya mona ka lelo na mona ka neti ba hérité na fait ça ba on pose boule hérité on ça la boule ba te bele gen simba ati kende yo moko bebe bonga okeyika yo moko yebe nanza na pasi ya moni pres a talaga siko ki a métier mais lelo yango emema place na sam chinto lelo place memi biso pe to ko zela ba monte papa ba ba saki de la carrière biso pe fa to cha mituti yango na ba Pichou Concorde ba cha ba mitu ba tontola ba tout ba kotsa l'esprit mais bon to kenda kini wana gen to mona makamba wa vient na so rambo ba de ba petit ba lembi ka wanse ba le boudin blanc papa on singa fumbo donc wanse ke lo na bino entadi na bino na kanse ba petit ba kenda ke fa ba komisa de ba komiti ba zaka na Roland mais orchestre on peut d'ailleurs combattre surtout dans l'orchestre Congo na ba moto marmebele académie ono mona bino ouais ba monde bazana ba ebi surtout président ça mabunda na trop gen marmo da mystère marmo wandulo za marmebele na kat donc c'est que l'orchestre vient pour vendre donc sans goût et vendre terre gen les marmebele ya marmebele
Bouillé pour ça album, non, c'est comme un bébé au souka. Un album, non, ça, oui, t'as une carrière. Ah, ok. Non, ça, on a carrière. Succès, papa, on a 5 vies, bataille, coquille. Again. Ouais. Net le mi avant la Facebook na moni jomo nganga komelinga onde nsozo luka ba chance ba succès ba voyage na ok voyage ngwa papa na la poto na festa kitoko bo vraiment c'est nganga tika ba jeune na ngene donc gen ngado sango pour la carrière na tala ba vina so ba biniko bazawa ouais to mona ba vinde bazo bunda na bango tina ba age bazo betaka ba mandana zo sango pour la carrière o gen mutako sa na musique ya Congo yana kimuidi ya makasi oh musique à Congo donc bino kutu ebono ba vital quand même na policier ça guerre oh détournement dans l'orchestre oh papa ah bon qu'est-ce un détournement au moins ba lem so bagi cacha 100,000 papa mo $200 ndemo kozana leader ah mais non ah si go bani je pour lui de ça le bon na plateau bon 100,000 maintenant besoin de papa et ça ma bongo et non yo kutu biso kutu to so la boye gain parce que ngaza musika sika bo ba pecho ba beta lelo so ko singa tangela na komba solisa Fabregas et non non avant à comboter avant d'influence avant de logoté si quoi ça ni biso tunga so mutamonga ya musique nene nataka misono ça va j'aime so mona ba massa yeti ba pito mavungu ba dadi mavungu ba gelor ingila ba kuta na ba Patrick Mbinzo ya nataka misono sepela ga tolo ba kitoko ndeni zo mwa bo abengo déjà musique sika siko soliste o ayebana te neti soliste bina fila zo mbongo eh bien donc ba yebi donc ce qu'on a pas de mi-commerçant. Ouais, bah donc, bonjour, bah maintenant, après il y a bien ma papa pas moutalon, mais bah éviter au soliste. Il y a un moment quelque part, bah vient d'abisso, n'a pas ça bon, bah longe, bah jibempiana, bah rançon, bah façonna bino bino. Façonna bateau. Mais la génération lelo, donc l'idée il y a moi dans quelque chose, là il m'a cassé na mande faut belé. Donc abimsa de longa Satan. Donc on attend spaghetti. Et puis ce boye, il faut de la musique na. Makambo daleti ya umuntu anakumisa nkolo tozana biso ba panda mettons na biso zali ngombol pe zali ozana à l'aise mais peut-être sur l'histoire muke siko na maison mère accueil na maison mère zaki ndenge accueil na maison mère vraiment franchement da kitoko on sait combien des années na maison mère la umeli banda on dit ba 2000 entre ba 2003 ba 2003 ti le loti ba 2010 OK siko les années ndenge nini bon accueil siko yo au moins maison mère orchestre mo za il faut avoir une relation. La relation de la bande non n'est pas faire. OK. La relation d'un musicien. La relation d'un musicien qu'est-ce qu'il allait faire il y a un déni on a notre académie na école mouvement. Faire avec un grand poète avec une tonne pas habité à un rap. Faire finir de promettre le quoi il y a rap le bien rap. Quand il y a rap et quand on côté dans la samba. On a pendant donc et là gauche droite. Wana ba tout bazaki Fera zala Gileta zala Kakol Flamme Céléo ba tout ba la cosse o rapina vina podium to zoya beta bien beta bien to zoya na kota na ngape bika lo so koti sika biso tito buni na maison mais boto ba grand bila gen o koti na poste mo koti 7 personnes donc on met dans tout ba tchela wa semaine mo de temps okota Polystar Polystar avec un tas de grand soliste mais to kumba mara biso tout to kangama so talent na onde mto sala na patience net ngap na talent na patience de nous interpréter ba nzembo to ko zo beta na bien zo na wana pour le loko to bikara on va ni me ba poli tout bazala ki ba masa bazake belé poste na biso to beta na to 7 donc moi bango na kuta mo so sizo beta wacha muninga sine ya ngamba baba pesi banda te magibo nga te ba nga ke te ba 5 concert na beta na beta na zongi palais mais le roi de la bat esprit au vanda kaka ancienneté zo sala au vanda kaka au so la pele mso lo ba kata na boyo nya tiango mais bien on se la gagne l'aime so beta lo mo lo beta ke bien to changwa to zo côte mais vraiment kay mo da bien na remercier à trop directeur Flamme Kapaya. En tout cas, qui a mis très bien. En tout cas, Mbote na pasteur, on appelle pasteur Mbote. Pasteur Washika Paya, Moussel Nankolo. La Koutaka Massa Moya Mabiso bien, Alara bien à Moututu. Net nga qui que chaque jour bandal pour la banzembo. Et pas naïe. Et pas naïe, n'a pas flamme pour la banzembo. En tout cas, ils arrivent vraiment bien et puis à part Rwanda et Toyo Sasko qui a mis Tchena ba Céléo na ba Kakol. Vraiment comme ils sont en sentier. Pour mes hommes sont en sentier était mon boulot. Vous avez des temps à temps Kakol, Céléo, bah ça peut avec que sur mon muke ba ki mo poto. Ben le moi tricot. Moi tricot au le pénalé monsieur Bilamba.
neti selo na ba voyage mo bakenda ba Londres mo ba série ba Londres akutana grande sœur na Prudence Mujinga apese ba chaussures ba veste masa mimela en tout cas tata mapasa c'est le côté on a sola bien bonne chance c'est le scam tous en écoute na Genève tous en aille ah mais t'as compris tous en aille OK mais sikoyo yo aussi yaki déjà l'académie OK Kinshasa bilambe nzuluka ya papa mongolo na maison mère keche toboka na dimaka na et ya gayo kuta te nga te sera zo sanga penda do talaka sera peksa ozonga ki donc o ba sera tindi ba coller ba plan atana zo ta keche zo te bo pesa yete na feke tika la boya aboyaki papa na ba mongolo na ke te c'est maison mère keche katana de bleu non dans la pote ikufa et chande couleur game donc moi na quoi la bodo zo ba te et la marron to noir donc yo ce que tu as comme ngapela kila mikili hein mais abina o game ezali na yolo so beda so ka mu match vert voilà so bandi on peut connaître ça to jouer ah to lemba bino revers game ça veut dire na pota zonga ena et puis to so ba doki to so ba doki sikolo ba président ba ko swana oh bozo ba doki biso za ba doki ah to so ba 3 mois il fallait que yo to renouveler c'est comme on peut expliquer na ça te et pour faire un moment donc tellement que batutu baza l'air donc bon on attend des mois d'abord on dit oh ce que si les besoins passeport pour qu'on a profité bon nous botuna ngapete tout na nani papa na to bo fo to bondela nga bien il faut boire na bobinewa atoke na to bandolandela ba renouveler siko musika sika yo olongwa maison mère soprani bon botango yaka poto na maison mère lo ne convaincaka yo déjà liboso yaki wana uzonga te siko lo ke convaincanga moni yo oyebi da histoire ba ketch te gen elo ke convaincanga gen nga déjà ndo moni nga à la base na na vwembila à la base na na vwembila déjà ngai déjà na ba yolo na sala mo nganda na ngamo na teka ba pele na teka mo ba pele na ngaba nini na talaga nga biloko voyage zo ya te to koti pe déjà to bombo mais na sa mo nganda teka mo appelle est-ce que tu es en 2008 awa et daki voyage mo le daki voyage mo moi voyage à défi ba tout ça on qui ma ba tout ça qui était 20 na salle grâce to ken c'est quoi erreur ça me rendre ni et aussi ba visa ngazo ba visa emo ngaza bi valeur visa so ina visa lexi ba jour et comme dia mo buna ba wasia wa et comme futa ba pénalité ba nini déjà visa ngalo daki emo ngazo ngayo na tika orchestre mdaliboso 2008 bango pe batika na poto nga zonki nazonga na nga po tellement que le ba trop bon on sait combien de temps là yaki ça ta ba 26 jours na boki visa à temps de 30 jours après nga zongi ba mo mutaliboso moi be mission yakini moi pe batu pe na kini au moins te bazongi se ba refula tellement yakima campagne be banda bongo ko parce que le wanga mo ba yaki muta 12 na metiza yango nazo metiza kama malé moi be mo on se calme yakima au moins te ba refula ndo te ba refula ndeni papa ndeto ya poto boye kokitaka na wasikuna na yo la le papa piken poto ba ko de tokete tebika ba toke poto e bo kita na wasima ngingo bon ba ko ba kila no motel à 2 jours 3 jours mais ce qu'on a 4e jour 5e jour 6e jour débrouillez-vous balmo bengi papi gen ndeni bon ça salon ko ta cuisine okoka mia ngana ba to la le pa grand frère na mona Yves Abdallah to koka mana ye ne papa ko sa no makele de la la boy po tongo tana to ye ba makambo non abani ba français ga bitika makambo malembe nan to fazer wala yaki premier poteau yaki kasi te premier poteau te à part makambo ba kadema mais na maison mère na maison mère te plutôt na maison premier poteau et papa nga beta 8 ans na sala na 8 ans mo gona so 7 ans mo ya bande de touche te mais donc on beti bien musique le bien tongo bon maison mère voyage le bien tongo yo tika le bien le bien batu yango ya kenda ngana binga nganga ya luganga nganga bana vana parler mo ra vie mo côté bonjour Bettina bonjour Osika bonjour Bettina na sola na yo au moins nous voyager ta photo que bal la vie pena bien et pas mon monde bon jona so sokoli yo donc yeba ndongo za no za voyage c'est vrai viens mon père a fait ça ya quartier a karaté kana boyga otanga kombone on est pesa benti c'est vrai ngam de maman ngangate ngam déjà na beta na podium problème ezali ne espace espace ya te mais un jour sur espace ezali na okende je monte que sur que sokolo sur na luki sur fardo mobo na vanda ba wenza me pasa la te
2 à 3 semaines voyage moé autoyaka na 2008 bamona ke Mikile 26 jours dans Mikile na zonga siko kini siko na essaye ke ba continuer liste elo na essaye ke we eloko salaki patience on peut mettre la paix et puis par ça bozo pe opesa grand prêtre ba conseil président to kota mo apecha sika pe ba sa nini est-ce que to kota apecha na ma sika na ndeto yaki na bango ana ba poto wa to sai na Auberville na bebe hotel wana siko jour na zonga na kelo wa via ma maître na kota maître azate babi ala libetele na ghetto na wana maître petit na musika sika petit na ba ok na o donc dans je zaki wana eto yende ya 2010 siko na préféré que na vanda na bumsina nkasa on a eba yake makele ekoma yo ebi lelo ba petit ba kumba président ba leader ba tutu ba mususu ba kombe belé comme na musique il faut me so dans nkasa na ko kepe yo na costume de la vanda na beti mo 6 na ndule ebi na tongo pa na beti 6 na ndule riche na le mongombe na le mongulu lobi na tongo la gape mutu te mo siko tikala nini tango tikala ki siko te siko eto yaki boy dai ka mo complication bon na batango pe bay déjà combattant place dans un monde ngapa mko kombe bandana mona ka o babuka biso ba guitare na Élysée Montmartre toujours tout bête tout monde libula meto ba ya ba télé bon bête biso ka tembe to bête na juste na guitare to o banda no ba combattant to bête te eto ye natali ka ngabia bon sina kwa nina complication mona zo ina wasinga bete na tigara makambo mais na sala tout toza bon terme na masse ozonga suki inter tenzunga te gen ozonga ni gen robino mi présent raison vona luka tankasa de papa avanda ya to bongisi makambo sigo to ko na so to ko saka neni okangi telefone ole chombolo le wa chombo na 4 il est bozo kalo donc non me fait to za vol mona ba 6 heures 4 heures dans le système avanda so là il n'est que faut pas benga moko za si on reste on a pas petite sœur na 36 avanda ina ngona siko to yiga ADT pauvre yake pour yaki abenga bon abenga na Venise musique idéologique na c'est pas le ADT obi 4 heures dans ça parler ngabi problème ya tena PC adresse gen na vanda est-ce que ça quand le même adresse aux ka le même adresse na ebiso gen na tino mo bouteille sky dimi na koka totala vieux na hôtel là na hôtel no parla petit na hôtel na TV na bi latika nazo ka solo toilette to pon na ba mko nazonga pale mo nazonga na Yulosco terrasse za ipembeni père voisin Alexa siko ma fara et dégager asiko abi na yo na lala nango juna koma na bi na vano na terrasse na bi nzambe na mo na suma kambo poussière ya ko saka late ba to lo cheka hapo gars adeta bengi na FC bon 4 heures kitoko na che réveil moi sky na koka na fandika nie siko jour na ba na lala ba siko ba tambola siko gen na lala ta ba ine la petite sœur mais yo lala te na te yo ke no fazio politically nie na bendi ba voler ba ni na kiti wa rido gen na fandika nie na beti na boule na bite déjà na yeba ka jumo na oteka na nekala petit moi muke ya quartier ba na soka ba zulu ba petit wa bunda à l'égal bosa terrasse bela bena guitariste ngina musique ya Kongo za la raté neti petango yaka petango ska kubanga otevyo betanga biyaka na betu bwana na vanda na chele mono kwa mela petit na mimi a raison guitariste ngina la pression réseau gen na vanda na palais na zotala sikoyo toke na 4h du matin vol les à 6h et puis paiement paye yaka na repas pour paiement paye dans na repas et ba repas ça fait aucun mat ba futa so zongi ba repas ba na pied d'avion on va seja wana banini mo loko wana tu ba combien pe bon papa baloba te et le on solo be la diarrhée gen so be lo mo be la diarrhée osika ngana ebaka petit na mo bona otanga pe komboteka ya mission maison mais ya guitariste abeta excédent à kilo à 280 €. C'est une systématique ba pesa ka tika na ba 5 ngani. 5 ngani on se sila na repos Angeli.
C'est au pétrole, on a fait un report, le pétrole, on a un kimat. Si comme il a donné le temps pour un tapis, peut-être dans le maintenant, la musique l'a aidé. Abi, a dit, maman, mon mine, tout le monde a dit, c'est quoi la bien, c'est quoi, et dans l'année, c'est quoi, bino tout beaucoup de temps. Papa, on m'a dit de rapporter bon. Oh, attends, jamais l'idée moi je vais mission tel à 2 mois na poto. Au fond combien? Bon, expliquez moi ça joli. Aux autres chambres 57 € fois 60. Dédé na chambre. On a bon, yo mon l'idée on a banda ko senga bango belé a. Papa zara bo kitna wasi hein. Alors ba msu pour aller msu jomo benga ke kampote ba boy na epi. Petit, mère apexi makamwana. Moi faut te laisser anda ko. Petit. Non, mais là, on a le bâti. Tout le monde a le château d'eau. Donc, allez, pas au lechombo. Mais si on a vendu un bouton, on a bétani, on a dit, on a mis dans la poussière, et puis on a le danger. On peut pas boudara. On a bien qu'il y a raison, il a gagné. On a besoin de mettre ma soeur, maman, ça va faire un gang, il a rêvé. Na yoki me bango ba yepe ba ya bo vaini ba che bon de bilo me ba to finga fa ba komo na talaka bonga bia ate ma mo esimba na la kan ni momi ni ndeko ni petite pa iba ite ala muga suba be non la liga ate ngabite na na rene le lota mo na na baxi so sabe o me la toa azongi na gen na mo na 3h na lechom adeta be lelo yo mokonza komi mabe wana ye oleli biso chombo mais yeba o sali lo te gen 4 elegi 5 elegi sikoyo pati bas na pauvre pati molele solo ko ba sa na aéroport ba moni siko ngulube musikla zate moisko CG et l'autre monde va donc avoir l'enveloppe des kaka pour moi que net pour moi pas ça donne de boire pour télé pour ma position tu vas passer un report ba pesi moi ba ba benga parce qu'on a fumé iPhone moi va partir ba salon musique le ça na pas la on sait que il faut qu'on repose là on a l'été papa et ça l'autre avant na parler direct avion donc ça benga ya côté ba répondre parce que benga pesouté tu benga abenga ya 3h et quelques, il y a 4h, il y a 5h, il y a 5h. Il y a 6h, abenga tabi que mon ton de fond de salité pour rien. Papa, fond de salité pour moi. Alors après Fongoli. Na Fongoli nanga. Donc c'est ka kiti na sena yo. Oh, papa, et bon na même tato yo matande. Wana bajango, na kodango. O wega na si abolexi 20 minutes, mobile si air na binot. Et pas que na na tika na ngai, ça peut la démarche. C'est quoi dans tout ça relation on a bon na mikolongo on a relation avec des na relation c'est quoi bon bazongi grand poète atika la to kontani sur na grand poète mais on non tika na peut-être poète moi contre bon on a to kontani château rouge na KFC Antovani abi kasi basa no biolanda ngabi au moins maman awa ba doser yo donc comme de temps comme simple ami kiti c'est nemo passer le billet on a du problème pour bien le replier musika tika les fautes abana bien kitoko komi magana bimana benda lelo mi yoma kambe ko sila tena ndaka mwene po OK ce soit même musicien on veut que leader ami qui est en niveau mobo comme on leader mo bengo a opes ba mbota ya beti ta leader beti lo na kine za raté et bandeni ba bengo not na kine za raté mais gen marambo da somme et vous avez un complexe d'infériorité toi là non te là un complexe za gaga mukolo mouvement mutamoni pe lem su moi ça va ya on monika bespin ko ko ta benga ngasko na benga ngoza ki yuma et là ba voye yuma si comme grand prêtre mo lem su ba benga mi pe fonto yuma donc voilà bienvenue Moulamba grand prêtre Bololé donc il faut un fond pour mise congolais faire na comme le roi okuta ndako ne ba chapenti ba ni ba soda ba bele ba telemide on va peu vous aimez que ba okota oh bien sûr
Donc mais erreur ba miki tsaka mo na zotambola zo sola ba to koma yango tala koki gen na kata marambwana lelo to sola na biso très bien et puis la musique à Congo gen to macha monte guitariste so mona clair ate na ko ba no tangelo ba kumba ba prêtre mususu na ba doyen abazwa rien na ba misupe ba beta eloko yate ba fait sur le ba do Congo ba grand prêtre ba Congo na ba fait fofo l'écologie ba grand prêtre ba beta ba accompagnement danger deux hommes na va préféré vont me faire na mbanza ville que na ke fanda kota bumbu ba yo sole msu courir katani koto na abeta ne kalme gen eloko leki ka na mboko yate papa ngakenda bulo ngaso benga ngaba ndule eza bulo na linga ngoto mais na comme ça le roi business so benga na so ngabi le lomo programme kayo et ça c'est non kayo so 12 ya la rani comme betinga 12 faut betinga bien comme 12 na ngoli musopa na yo kala magasi avant ma mwebi 12 avant ma biso na yo 12 na kala pana yo donc 12 za neni 12 ezali pena mekato si mekato naso ba biso 12 ko buka te fola muka so 12 ezali entourage pena ya poete pour 12 bandika pas poete te ba friza pesa la ke so ba belika songo et là c'est na bozolo te donc 12 ezali lo mo le msusu ba bile msu tic tac ba lo ko so to becha musika za na maele musika 12 musika neni kasi le ko za papi gen pesa 500 ko pesa 600 pesa 500 reste au lo bien gen o ba bien mais abaina musika 12 babela yo boye bango te oui musika na ninga 12 musika gen ndenge dana atale again elo nzo comme telega wisambala kitoko musika bokena gen yo lot pesa 500 sko ngapeta gen ka fana ndimango gen to le gabo na weekend na okoto lobo ya te meto okota para gento baye ba faire te loba baye ngasko na mo le mbisa déjà pour essayer mongana et to vanda begeno oui le wa final libéro contre ta mo epesi parce que ndi ba mo pesa te contre te pesi mais zero na bengana to comme ça mo sikoyo ba me belebele ya ngwana bina 12 donc 12 maman na greco mais sikoyo chanza comment comment ça sur 12 va changer sur sika code moi sika zali mena ebite voilà. Lui c'est Blaise Moussika Sika, je crois que on comprend des ceux qui reçoivent naïe nelengi on sait l'émission de muto il y a le bar il y a bleu ça bleu ça te m'a tout bleu azo non mais ça qui net moi rouge te Moussika Sika Noël Luta na pesa mbote bena na Maroc Noël Luta Mbuta Kibongani ne Kibongani na pesa mbote bele bande kutu na Maroc wana il y a parlé Mike Ntsona toujours mon réalisateur propre et privé makamozo le kamikolo yo pour une maison mère car maison mère de baswa na ba on pourquoi qu'est-ce qui se passe et là on y prenait simba raté là on est marché maison mère ça soit ferré donc qui va dire OK ferré na Lacoste ba wela ni genga ou de pour na ba bunda na pour na ba bagarre ah bon ouais il a de vrai boule gen so ba sointe banze mo matin nga de soina nga na faire na Lacoste ba ta port de la chapelle na terreau ba beten mako c'est quoi ça pour ni Lacoste ba bengi était tunde bon en tout cas biso tout na yo nga pe na mo na télé bon en tout cas gen yoza mutu nga na ebina ngate so ba bengete ngala na makamwana te ngabe na makamwana gen ngai fotu na mama ba deko ba nini makamna bango ya wana makamba makuya ya mama mekato na mekato la cause za frère na ngai frère na ngai baba grand garçon na hebite so producteur la cause souci alinga ba mama mbongo nene aiba pesi ne mbongo pa ya wemba makamto bo expliquer ya au sala bo donc il faut aller tout droit il faut aller tout droit donc on expliquer la cause souci na il faut ba bisaye bon to bengi so yemba ba kopesa 1 euro yo yemba o yemba o na yemba bakangi c'est bon il est clair et ba potana boze lo te ngako suena ngafo baga siko dynastie ezali batu babeta kika série wana to bino to bon dynastie la conception faire et la conception faire ya bengi ba ancien maison mère a bengi JDT banani bon
bazokutana kaka yo abengi yo te nga kaka peta nsoneti nga kaka peta nsoni nga kutana na oyo esesila nango frère aza frère na ngai babon boulot mais eza mpe important te papa na mbongo tolela nda appele ya décote adeko nde so ebenga to mwa vana komo trambe intérim papa appel à faire aza ndeko na biso abenga te mapate ekoya nango te ya nango diri te papa papa tozala na mboko oti aza ndeko na ngai abenga te eza yango problème te okwale pete mbela appel à faire mère Kapila pesi mo de bébé mère Kapila et puis na bosali te fifi beya voisin na biso na bosali te passer ko sangila grand poète no lutu mbota musika sika yango tango zomona musique na biso lelo pona yo omona que musique eza ko avancer to musique ekota nango donc ekota bulu yeke musique ekufa kala evancer te donc musique ekufa la musique eza pena kokufa muta koso te gen bo bano bazo ba ka ba obeta musique bien gen bo bano ba obeta musique bien te vraiment gen tuna nini wana musique individuelle gen obi comparaison on ba bolem so mona mutu mon internet pas siliki omoni e balobi Zaiko omona vena nga Josara telemi vers d'amour telemi grand prêtre malage à telemi e balobi wenge BCBG omona jibe telemi qui baisse à telemi shengenga telemi e babi wenge musique à maison mère omona wera telemi faire telemi mabia la telemi jide ta telemi ba masamsu ba telemi ba la cause ba telemi mais so balobi ce orchestre à lelo tangela ngata des chanteurs ba pour meilleur leader comme ebanité yanga na benga ngo orchestre individuel yango mona baso bazuma konda ba masa ba na kanda koleka satan donc bango so bazwi mbongo bakabola te bakoma na bakanda mbongo na bango bafutaka mbongo na bango limite na bango ezalaka $300 to $500 1000 kutu bakoma te basilika makasi yango abenga ngo orchestre individuel orchestre moko bon ezobeta nango mpo bamona mais eza pena ba street o orchestre ezalaki te lelo omona babeli popo beniko do ya Congo mais lelo mutu abimaka te biso toyabata poussière ya mapa ya suka omona mpe mutu amoni mpe musika sika mais genda ya biso na minute oyo eza donc musique ekufa mpona nga musique ekufa bakima soyo te balinga su kobimisa mosali kobimisa bamusicien te to ndeni mais baobimisa ndenge nini eza na bamasa mosusu baa na bamauvais souvenir na baorchestre bauta baza bagrand mauvais souvenir mosusu tokoutanga te mpona basanité mais bamona makambo mabe sikoyo na makambo mabe wana ye ere ye kokoma président akoma na kanda ya lio donc akuna tantatanga komba nani oyo donc soki yo kobima yakaka TV ndenga na yebo lobi makambo na otangi na kombo na mais ke ya vai na miko na ye o musika sika rien akabelo te donc amona makambo ebele ye moko asinya bamakambo ebele do akoma lokwa nganga ye mo pa kosalisa mutu akomona bayaya bakomona bakanda makasi sikoyo nde toloba kotangelanga sikoyo nini Drumer Didier Lacoste kombo ene ayebani te sikoyo président ye moko ye wana zawa ayaki na ya fazine kuna banini lemso abetele mwa luku ndenge ezala na mère bita donc musique ya lelo nga namona yango na musique moko bon to ndima ngo kaka ndenge bango balingi bandimisa biso mais musique oyo mpena toyebi eza yango te eza yango te gen musique ya na besa danger mpina situation makambo naso bakombata boye gen po tokoma mpasi ngai nazoyeba gen tozoyeba mboka oyo okutana bave na biso neti bajansiki ndudi oka pena faire kabelo lemsu desaka bilamba mais sikoyo ekoma mpena ko osengi jomo kechi jwana kosilika obiso mpena petena obeta oyo donc bese ekota activité eza te komba eboma ndoli yango nayebaka te moko makambo ekozonga do nayebaka te musique mpena eperdra 100%. Et puis tala deja tokoma na paris tokoma kobeta bato bakoma kobeta excuse chaque week-end donc musique eperdra eloko esalaka que parce que kala ezalaka so oyoki musique c'est-à-dire album so ebimi onga mpe bato baoyemba ngo eloko esalaka lelo vraiment album ebima mpena moto abimisa album nayebi te estce bango bayebaka nzembo oyokana te sauf héritier nayoki quand même bato baoyemba banzembo na ye mais baalbum ongo ozobima bato bazobima héritier na fali na wana baferi to loba mais bakulutu nyonso wana mpona nini kasi gen omoni musicien congolais
bayoka te baba teti bamisé congolais baba vrai teti et puis baba ingra pour la conception nanga omoni lelo ken ndenge toza boye soki yo sombaka nzembo na 1 euro et ça c'est que nga so asombi Jaguar to asombi car mo misika na yo relax yango omoni na manque de respect si de makambo sala maka na biso ba congolais na ba orchestre na biso omona boye gen penale msusu na pia kana omeni na linganze mo musique okoti mo 1 euro na carte na yo sombi na Amazon mais le binatongo mona na Jaguar na bandola sonda ko ndako na zotonga ngene pesa mutana pasi ya mona baboya na bango baboya na bango bango ndo préféré ayo ganya to banzembo bakala bina ba oke jazz omona te banzembo kale kuma ozonga kwa vane biso moto kuma otricher su ba rythme ngo omona le msu mutazo yemba ozoka le msu te to te que de ozoka nzembo rythme eza nzembo mobo to sala bongo parce que to yiba ta mélodie na parce que ba bakela banzembo bakala ke ya lelo. Donc artiste congolais il faut chanter dans nous façon de vivre nae façon de vivre artiste congolais lelo ceux qui le to mona makambo to mona o nga pesa ba frère so combattant fortité comprendre eza biso moko comment yo mutu to kabelo le msu na piaka lobiga ewezu o l'accès su na somi mutu ka sika mais mutu na olinga ota vraiment tu as une manque à maturité to donc eza manque à discrétion to benga mo manque à maturité parce que makambo esama na musique akongeza kana Congo au moins mutu mo paye bâtiment boyela ka sabato na za besoin bâtiment c'est la biso mélodie tu as besoin mélodie pantalon là tango na koto kenda ka sot na podium donc le rwanda ça marana ba artiste congolais baraté et puis boulongo pe le wa roulage à la tête tala ba mikolo ko ba popolo ba yoka ba moti o ka pe popolo ba lobi mutu mo ba boyina donc da boulot nga benga ngo boulot sans roulage ba tout ça kuma a expliquer bon bato su koto mona ka belem su mutu so ala la ne bente na butu tellement ka mona makas na butu na moyo banga hote donc parla ngo bani wani te parla na ngalo bake ki te tcho na musique ya Congo eza bato su yemo akoma ngangati aza déjà nganga sala makamne bele so na moyo bango ndeni aza mwana mke na moyo na butu ko ma pela mukolo ya mona ki te tcho na zokota mais en tout cas il faut to bosser. Et mon atout voit na studio minene boye pia keza donc ça là ba raté gen ba raté donc boulot kufa marbe kufa donc artiste ka pour ba liuma so ba la ba yanke des blocs ko salama ba mo ba sonna ba combattre ke botika biso to beta ta pour gen muta ko sa hote olanda fier tonga na beta na kasavubu na beta na showbiz rien rien bon beta na showbiz boté mi beta na showbiz biso na showbiz biso na rotana kota sur hotel vient ba libérer le 7000 francs de transport mais par rapport au beta na Zénith to beta na Olympe to beta na Lycée Montmartre au monde na bo futa te mais lem sous pito mavunga ko kota pe musique lem sous gigal fikipo ko kota musique zote moi 100 € chaque carburant mais na kini rien. Il y a un moment la musique, on a bien une musique individuelle. Est-ce que nous on baba oh bada simana pas éviter. Ça marathon. Conseil de recoper ça bon. Ceux qui par exemple pour na yo hein côté mutu. Conseil de recoper ça la Lacoste. Lacoste ça frère nanga et là on a signé ka batika ba guerre on a pas ma faire baba na famille mo ça sonite. Et ça sonne faire dans de kona et so wa yimba le lo na biso wa yimba te basugara wana ke ko finga ndena mwe ba finga mawana ba jani eza mabe et tant que bana bo ti place mo eza soni pe na miso batuti bino no bo swana c'est pas bon bon faire conseil no pesa bon nga conseil no pesa faire et tant que parent asa responsable yem to organiser makamba da ba mutia munene nga ko pona nga la cause ça n'est na bobini auti ki sasa pona nga so faire yo nga benga ya frère na la cause ne to mona amona na bango. Il y a un projet en gros, on a besoin de tout ça, ma bloc, moi, quand il y a c'est rien, ma pâte est couillée. Et puis, frère, cela, on a bien, et on a mon lot. C'est soit au Kangai, pour qu'on peut l'aimer sur mon appel, on s'est gardé à me ramener, là, ça n'a bon. Donc, soit au Kangai, faire benga frère, la cause, ça n'a bobini. Là, on a essayé ça, on a bobini, quand on a tramway, on benga yomo. Pour l'autre, on peut dire, la cause à l'ingé, à l'appel, il y a un mot fait, il y a un déni, bon. Tout ça. Et puis, bloc, on appelle ça, on va bien approcher. Ça, on tout quoi. Ok. Je crois que
ezalaki moi temps moko agréable hein pour ngai ya ko passer mission ya kitoko boyena ndeko na ngai Blaise musika sika. Alors cycle pour tout ça oui ici ba mélomane nyonso ya bonne musique oyo ba koma dessus oyo ba ka sous musique ya malonga te oyo ici bango. Bon ba mélomane na bonne musique ba pesara ba artiste congolais chance parce que musala ngo koma mona kokoso gen soki bat balobaka te biso ba oyo lokwa to moi pembeni photo lobaka gen musicien pour se retrouver il faut beta na Paris abeti na Belgique abeti na Londres kolanda to na ota ko beta na mboka mo rien to to mbongo on met pas na centre masolo donc ba frère ba bosser trop tout ça la bloquer ba artiste to sona ba ndona so ba combattre musique ezo botika ba faire ba catch na bino là tu moi catch mozo la sabato mais au éviter que on faire souffrir bato bana sima mukongo so ki ndule to po ato ke beta na Canada ato beti na mboka moza kota Mexique ato beti pembe na Lola Paris de centre masolo deux fois comprendre que orchestre type na qui ça n'est la course et na Paris a beti na artiste a futa bango to mona derrière bana so ki artiste mo vanda kota Selemba mona bana na bango Selemba bakangele mo kutu na ils a rendu à Paris. Donc le Zara artiste congolais bozara ini parce que kopanza pe bozo na force rosolata devant combattre que ya botikela la to beta bozo wata 20% bochaka na kesa combien Zara je crois peut-être kesa combat peut-être kesa combien goza avec goza et combien goza na kesi te ba sim ça tu wambo bosi ko boy okata mbongo te tu la sérieux et tu na kesa combat sérieux faut pas passer tu na kesa combat faut pas passer tu ah même si il est bien quand même faut moi que c'est ça mais kasi tu na nini qu'est-ce qu'il faut dans tu mboma tu na lembongo papa tu vas na carburant matibo encore le loti kula la boli plein mot dans la carburant mati c'est quoi gain au moins le gars ka artiste congolais au moins on a vendu la manette à noir azolo balibosa batozo bateke il faut que ça la plan ya crise ya musique pour nga musique na fengaka un jour l'artiste boyoka eloko moko boyeka deva ba combattre ba frère bokangi biso ça fait ce qui 16 ans mais biso te proposer ce qui te moi contrat ya Olympia to Zénith to Élysée Montmartre bino bokoya na concert bozana 20 minutes ya ko transmettre un message à part 20 minutes entrée orchestre entrée à concert organisé partout entrée à partir producteur de boche la bango 20% à part soit 10% à part bobi que bon netinga musique la bête na Zénith na continuer sous 200 000 na 200 000 na longo ata 20% pour un combat mais seconde caisse à combat papa na so battre na pas zéro billet les so va passer à moi genre te ça va zora simba caisse oui et comme na zo et comme na chura le tour en escoyo président après secrétaire niveau de la na mabala geno mama kamona lo bano eza suka na idéologie ya danger si non obi opposition eza kutu donc eza makamu pamba ba c'est pas bonjour midi à 14h to sola ba combattant au monde ke beta bo changer ça le même sima na mutu bo ke changer ça le musu eza le côté là to vandi bon mboka na biso Congo et na piaka bon premier était bon baninga pe lokwa bazana proposition bien ba combattant direct bon qu'est-ce que combien et pas neuro bon et ça pas neuro qui top bon nga we ranso na beta na Zénith to beta tikele mso eza 25 €. 25 € bon tu vas ngata 2 € par tête to chepe mbeni être au content na suka to commit bo sali bo signer papier et kena kesa combat un jour pour moi appelle combat ngo et je me forme l'aime moi combien combat na kini moi bureau pe ya combattant bureau combat Europe vend na kini makambutu et vous allez bien que ya bo mona boy au moins l'aime so artiste moi ngo beta kimimba artiste moi ngo beta bon l'aime même ben sima ba prophétique nga sal bo benga salo sala ngo mona mosaïque benga kuna bakanga ezakelo te et akutu makambo pamba. Voilà, Blaise Musika Sika tout ça, c'est moi deux personnes bambote pour tout ça. On a passé mbote encore de pays à Jérimbo au Canada. Le 15 octobre toi à Genève, un concert privé de Konabiso Zinago de Makulusu, dans un Mbalamoko. Il a dit, il a fait, il a promis, il a réalisé Jean-Claude Mabanzo. Tout ça na biso. En tout cas Papi Gen, en tout cas merci à trop. On a raté émission moi trop, on a raté émission moi trop mais
merci na bandi on so balandi biso to le bela vie et ça si t'as bien de temps en temps bandi le cas. Merci beaucoup. En tout cas nazo informer un peu l'aime tout solo en émission de na beta maxi single. Ouais. Donc bientôt générique et groupe malem dans 2 mois ba tout na repère sa numéro et na peut adresse à YouTube et clip au mam tout le kota la kotarana pour na osugi ça na pesika mbote na Gelor Ingila mutu na ngai et puis na pesi mbote na Patrick Mbinzo na bossa ente mutu na ngai firme Mulenda Tino Labo et puis na pesi mbote na Jigal Fikipo on a massa et puis na bossa ente Pito Mavungu musigaye Pito ozoka ngai donc et puis na bossa nité maman Ndaku Kapibiata ba mbote belé et puis na bossa ente maman Fifi Beya et puis na bossa ente grande sœur na London Prudence Mujinga moi ça tonton ma fille et puis ba massa to balinga biso ba désolé à London ba Azer ba tout donc ba nanga tout na pesi ba mbote belé tozali tozo bosser bien sûr résultat aux alakaka et puis na bossa na massa mo on a tala kombone vite fait Didier Foizo mobile tembe et puis Rizibula Matiti donc ba massa tout na pesi ka mbote commandant pour na Côte d'Ivoire ba mbote belé donc et puis papa Rouf Mbutanganga ba mbote belé. OK, voilà, merci na pesi mbote pa nono tembo TTC nzamba mabele na pesi mbote belé na kanisi pe lisusu mingi Washington toujours Washington wana penazali menga noge na bosa ki massa mona ko bosa na été samba ambassadeur samba mutu moko bien Abel Nkailu bambote belé et puis maître Muchugudani bambote belé côté bozali o mutu na même musika sika Didier Foizo mobala tembe donc bambote belé voilà to suki na Noël Luta hein mutu ngai merci Nabino bato bolandi biso restez connectés sur tout le Bela Vie officiel ezalaki bongo ndeko ya biso Blaise Mosikasika donc d'ici là bo s'abonner na tout le Bela Vie soko moni vidéo s'abonner kana se wana po o ratakate po ba numéro za mo ebele voilà tout le Bela Vie ouais tout soka la biso na mo lo moko na mo c'est ben mo hey ah te dis moi là à quoi ça sert Washington 4 fois maître tu n'as pas joué Matoko Zina go de Makulusu Diego Cao il paye Makamboyo Papi le roi Noël Luta Chicha Belesi mboka na biso Kongo mawa mingi tokosuka wapi zina ko bato bakufi lisusu ebele marai topesi na Nkolo Nzambe atalela biso makambo oyo bato batelemi na nzela mpona demokrasie bato babimi na nzela mpona demokrasie yo moto telemi liboso na nga na mandoki mama okokobonga mpona nini ye na mwana Kongo nini ye na mwana Afrika nasonga wapi ye na mwana Kongo bato babimi na nzela na mandala na maboko bato babimi na nzela na ekuluse na maboko bato babimi na balabala na shambele na maboko yo moto telemi liboso na nga na tongo na kala
Okomanga pona nini la mwana Kongo. Marai, Murunga, Marai. Nakene na Braza babengani ngai, nakene na Angola babengani ngai, nakene na Afrique du Sud mawatro, nakene na nzela ya Libi, pona koma na poto na lukavi nanga mawa. Nakene na Paris babengani ngai, nazonga Switzerland mawatro, nakende Belgique mboka ya banoko, mboka ya banoko. Nakende na Braza babeti ngai, nakende na Ngolo tabomina, nakende na Afrique du Sud mawatro, nakende nzela ya Libi, naluka nakota na bato mpo nakende na poto ata nakufi likambo te mawa mama. Nakende na Paris babengani ngai, nazonga Switzerland mawatro, nakende Paris mboka ya dombengani barigo. Nakende na Ngolo mawatro, nakende na Braza babeti ngai, bakoma kofinga nga boma nyoka tika, boma Kongole tika nyoka. Oh mokili mawatro mama. Tokosuka wapi na mboka oyo? Biso bato tobotama Congolais, ekolo ya fier oyo totonda na bomengo nyonso na se ya mabele na biso. Bamindele bakoya koluka biso, lelo bakomi kobomisa biso, oyo totikela bango mabele oyo batikala kobwama nango. Mawa dema kolusu yoka lisolo, lisolo yango mawatro. Pasi eleki mawa, eleki likolo ya mawa, eboti mawa. Congolais akoma pa nyonso. Okei na Australie okuti Congolais, okei na Mozambique okuti Congolais, okei na Afrique du Sud okuti Congolais. Partout okokende okuta Congolais mpona mpasi eleki na mboka na ye, tokoma kokima nzala. Mawa. Nakende na Braza babengani ngai, nakende na Afrique du Sud mawatro, nakende na Angola babetina, nakende na Libi babomina. Mpasi eleki tokosuka wapi makulusu zinako. Nakende na Paris babengani ngai,